Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour et ça la G, Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, bo za déciter Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, na bengami na kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé oyo bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 bo kuta biso kuna na napesi mbote na bandeko nyonso oyo toza batali pe balandi ya réflexion nga love na lisusu na kati ya réflexion na biso kotuna motuna ndenge ezalaka kaka komi habitude. Motuna na biso ya lelo eza na couple moko mobali asalaka me mwasi ayebi te mobali soki salaire na ye ezalaka ya combien. Mobali aza na compte bancaire me mwasi ayebi kodi ya compte ya mobali te. Mobali alingaka pete mwasi asimba telefoni na ye. Motuna ekei pe ezongi balobaka mwasi na mobali soki balingani bakomaka eloko moko. Ndenge Bible elobi na biso 1 plus 1 na bolingo egali 1. Mais naka oyo eske baza eloko moko to te. Yango nde eza motuna na biso tokutani mbala.